Yaka, s'il te plaît. Yaka, s'il te plaît. Nalingi buzo bate parce que non. Ozale kinanga batu bele balobaka président Luzolo. David Manga le boss dit a bengi ngabi ans. Balobi ozana Karine pona nini opesa Karine conseil té. Yo moko okoloba na bon conseil ni na pesho Karine. Président Caleb a bengi ngai. Azolela na kombo na yo. Mama Via alela na kombo na yo. Ya Gabi Tumba na kombo na yo. Vie na yo Shoga Christian Shoga obonyo kwa na kombo na yo. Camarade na yo Sarah Masiala alela na kombo na yo. Batu nyonso bakomolela na kombo Karine. Problème nini ba comédien les lezo bimalwa ke ans na richesse batindi leki na bango aloba Karine alingi oloba boso bat ya Gabi batu babomi moto na Kinshasa. Vie na o richesse batie ki garçon black abwa ba benge na fe na bran ko lu sadus babi leki tika maramongo sala richesse o sala conférence de presse. Yo Karine olingi nini ya ona yozo o eze pa na ye. Oh, c'est pas Karine. Na landi tie pa na ye parce que batu balobi pona nini Karine via sali nini. Karine obimisi biloko mususu esali donc lelo soki o solo li malamu te ngana yo tozo suka. Donc au faise ba numéro na nga olongoli nga bossa na ngai nazo benga ba tête de tendai. Non. Nazo benga ba tête de tendai. Ba boss David Manga, gloire inside. Batu nyonso même bienvenue Kimbu. Solo là. Senga ba pardon. Pardon. Mais président pardon ne pe nazo senga pe bino pardon. Ezaki sili pe sili. Oh, ça qui est sili pe oh moi président oh meka kaka bana ye lisusu. Oui, lisusu na nini. Mais président na sengi pardon c'est que sili na bon pe na kinye sili. Ya Gabi o ya na nga limbisanga ya Gabriel. Bongo maman na odi ya na ovi azape ya na yo. Président Caleb a leli le roi mona muke Karine na sala. Ya vi écoute kokane ba problème. Kokate mbala liboso ba finga na télévision za yo. Yo muta liboso finga. Ya vi na koza muta liboso te changa deuxième limbisanga kasi. Voilà, toujours continuer ya na ya Caleb. Karine tokola. Karine tokola. Aza président na ngai. Na tika théâtre te Karine. Aza président na ngai. Président Caleb azotala. Si le loi na sina que président. Na saka kuna wana vie na yo Karine. Président Caleb limbisanga. Ngape ndena pe na sala epa no. Yo po sala kuna yaka kwa to sala biso so. Mais siko eza yo simbi papa na nga na nzoto eza lo msupo ko simba ngai. Ça va. Bon, nani susu. Muninga na osara bengi nga na téléphone azolela. Ya Karine abomeli nga libala. Ake kotanga ngai na Pierrot. Olobani pona Sara. Pierrot zomosi loko ayete yaka na bitumba babali nyonso ya permis neti Sara. Donc Sara jibal perdu. Ya mambutu yekutu ni na dani de Eve mais Sara comprendre so sala no théâtre te ngento kotsote donc. Alimbisa camarade na yekutu cœur. A combien de WhatsApp pour tu n'as répondre à tes prises tellement pas si Sarah Masiala toi-même tu sais donc bon on vient au sugar au bengi ancien bogar mutu donc makambo belé ça balobi yo lobi bon bengi ancien bogar et ça les muté ma passe bien sala oni te écoute ça ngelo wala vient na yot somo papa ngwasa si te président Shoga écoute yebini écoute aussi qui aninga te ebi kenga na amta kuleka na menazonga ya yebinga pinza bien. Président Shoga yokutu mise à part mais limbisanga président on a bien semboga babi bobenge bongo siko DJ sundene babi mwana mwa mukuse boy DJ pe kuna kota lobi biloba yo tumba kiete ngana yebi kutu na kombo mais bato nyos o yebi ko te ngana yebi kaka ngana yebi président Caleb obongo ya joli mama Kalunga surtout mama Kalunga ya kutaro kwa mbabula te Karine s'il te plaît mais président il pas fingit tozo boma moto ya finga ki bato bele babenga babi anskoma yo okoko toucher mama mukolo bongo ngata on tosaki vidéo na selo to yeba ki te ba partager on a senga ki pardon alimbisanga na profiter na senga sous pardon ya Kalunga mama Kalunga ya joli abala mbali na mobali na sepelité ya joli azolanda ya joli limbisa biso. Bon, il y a joli na finga qui parce que il est à côté qui président a bengi la chance qui zengi en plein vidéo à côté du président ça il a moi ça président ça yonga na côté qui paye na mbal na kwa yo kapende ma viro pa okakido ezaka ke oh yo ça qui tozonzo mabeka po biso to l'excès dose mais eza pour mtende ya on a lobby président a sengi batinyo so pardon ba kombonyo so totangi na ba o totangi te ba comédien so ponga mope na koma comédien nde to ya to yo sani to yo sa te ya Sonia
miracle Ariachou baza bayaya na balinga ko mingi balela kipe malgré tout ça qui bangote ah ouais do maza bengi do maza bi ans Karine leki na yo abuzaka na etango ne pona nini otika Karine sabo na bi Karine matoi mangongi olubanini pona bakutwa vena apo Firenze benga na Kinshasa ans benga Karine Doute kapanga bibo luka bo sula na Karine yesi ba mama Benedict batu nyonso nga moko na se dépêcher na yo kango na ndaku na yo lelo Karine ole na okata matiti opo osenga pardon lelo nga mo lelo na sala pente balimbisa yo président bito asabo limbisa nga mais mo ba chinois siko ba chapi na silo yo mo sula na ba te ba chinois ko tunde ya ba moninga mo na sengi ba pardon be ba mo pe ya ba ebi po madame Christelle Mwabilu pa benga nga penza bi Christelle Mwabilu abundi mingi pona nga benga bi penza Karine atapo nanga na zui moi 2-3 visites à ba comédien na quelqu'un appelle pour na bango en tout cas aider. Merci madame Christelle Mwabilu. Merci pour la démarche au sali président Hans Bachinois Bochana c'est mes présidents moi ndé to tchena c'est boye ya lelo au moins comédien au kaka au boss na ka lekisi maloba président oui que gloire à deuxième maison les cas première maison oh il y a deuxième maison ya mabe président Karine kende sala semol na olianga la kiko na mutu kana ke nzamba pambola yo merci président na lope selo pembo frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. J'ai dit bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets, c'est bon. C'est fini.